non aussi, là, c'est personne. Nous engageons non aussi, là, c'est personne. Nous engageons la même ça, et la même c'est ceux qui n'a lingi. Si vous l'engageez, au moins qu'il y a 2 semaines, dans le gaz qui a été aussi désabonné. Parce que trop, c'est trop. Tu n'as moins le coup. Beaucoup et mon balukuta, la personne dans le bel en motin. Et on a français dans la tina. Ils ont confirmé que là, on se l'a matin, on a réseau sur la CP yo. Tu au moins quand ça fait 2 semaines, dans le mon bastille la terre, on s'est désabonné. Tout ça, c'est quoi ça? Est-ce que va mon tout respect réciproque, s'il vous plaît. Je vous respecte. Attends, mon coussi pour que ça remplace son cerveau. Salut la famille, balobi, bonjour, bonsoir. Ça dépend quand il y a RO, vraiment, vous allez colanda émission la biso la famille. Balobi, on est ensemble. J'espère que nga la bino tolandi vraiment maloba wana maloba eza ebele bandi kolanga. Et puis bon moni photo langa la chiwana. Bon moni vraiment très bien. Balobi et salobi ye asengi ne abandon azali ne ko abandonner o ezali kolobi la si la bisal parce que makambele ki ebele bandeko na ngai bazotia epanzi likolo pression ya bambongo o bazwaka bandeko na nga bambongo baliaka bambongo basengaka bakoko bandeko boyoka lisolo et sur les réseaux sociaux balobi réseaux sociaux makambo ezali awa makambo minene oh la famille en tout cas tokota na film na biso vraiment tokekota la film na biso Ziguière film au titre au pona zongo yende likambo ya bo comprendre car so na komi mabe na prononcer mabe en tout cas bolimbisanga po yende makambo donc tokota na film na biso vraiment en tout cas tokota na beki na biso pe tokeni na Candy Star ezali moko ya chaîne na biso o vraiment eza ya belle vie tokota na Candy Star toketa la film moko ezoleka kuna kitoko balobi pete film moko kitoko je vous dis tokekuta mama na biso mama famille botaza kuna na kati vraiment barter baza ebele kuna o bazo jouer en tout cas film moko kitoko bande kolanga so boke kotala ngo na Candy Star tokozala jamais défika ne tolobaka en tout cas to ça l'effort yeko kota na Candy et puis tokota na kati ya Belle Vie TV bande kolanga banini eza ebele bamaloba eza ebele o eza afona tchela bino boni zeka na tchaki introduction vraiment na tchaki pour que tokota na bien lisolo yango o toyeli leo vraiment kolobela bande kolangai eza pashi pe mawa balobi moko ya kati ya babakuka j'espère que bomoni message oyo eza affiché sur écran donc message wana vraiment yango déjà base ya makambo tout o moni live o esalabaki o esasalaki live bandi kolanga eyaki nde somo alaki vraiment fâché siko eloko esalaki nga edérangeaki nga na ni na bango en tout cas bango so bakotisi bela te bamona bien te makambo nyonso bango basalaka soki belvi akoti na kati te en tout cas c'est comme si motema na bango esimba te esengaka fo bela kota po ezala bien parce que komona ndenge mutu na bango akati soit disant alobi aza mutu akati ya SB bomoni message wana akomi bozala mikotangela bino na message yango po to ezala bien j'espère que voilà message na biso ezali alobi et c'est ma belle awa okangami na sujet ya Alexandra obwakisi miniature ya Sila après soki sujet ya Alexandra esili wana nde ozongeli Sila oza penza profiteuse mwana mabe yo na MK naza penza motu ya kati tozotalela yo kaka na bureau tango sujet oyo ekosila tokoseka yo tango okozongela sujet ya Sila même cagnotte olobeli te me mpona kosenga ba abakuk mbongo
oza première. Voilà la famille. Voilà vraiment un message ya ndeko aza ya lobi moko lobi aza mutu ya bureau ya kati. Donc pour vous dire que et pas ici la bisel bureau ezala kawana oyo baza wana le message est bien clair ya bandeko langa nga non ça la analyse à part combo na message wana de ngolo bani. Donc bureau ezala kawana donc bureau ba vota nde to mona pe mo mam sa vota ba essayer ba komisa bango tout. Alors bureau peut voter non bureau voter siko bureau monique ba essayer ba lia mbongo ba ko ba sainsa mbongo ba pesa bango alors ba lobela sous si la té bango posa na bango ezali si la faut ba lobela ka il faut ba créer ate loko ko lobeza te sur internet pour la si la il faut ba créer alors tout le monde peut essayer à qui ça la live à la qui vraiment ya kosilika pour dire que abandaka déjà bandaka la bandaka ko lobela si la té lelo comment ba ko sabe sikoyo na kacha makambo wana nyonso wana bango ba telemeli ba bino ezakaka mutu moko ya famille libota zomona muta famille libota nde mutu asali yango eza faux compte comment la message ozo sentir que eza faux compte parce que eza na ya eza na faux compte mais biso lokola tokomaka nyonso faux compte eza ko ta malamu faux compte donc c'est qu'on faut quand tu as la famille bota poubelle na bango famille bota loka famille bota za ka poubelle makamemle bozo sala allié famille bota ka ko komela bino bongo ateza nango bino moko au moins que message ezo la sekeza nango ya bango moko ça n'a rien à voir avec mutumuka famille bota pour ta famille bota ya commenter bongo na sens nini batie Belvin na kati te et l'autre côté yozo sala be Michel mutu mususu ayaka ko commenter bongo atako ba faux content et à mon peu mutu fait ça là faut quand tu mutu ya commenter peut-être il est comme ba eko finga ayeko sala bo oyo mutu azo mona ki azo sentir que bolobela ka me bozo lobela lisusu te ayeko déclarer ko réclamer et là c'est que ayeko réclamer parce que atalaka ayebi ndenge makambe kendaka yango ayeko réclamer siko bolo ba famille libota pourquoi tout à la peine makambo ya koko c'est la famille libota et un mot vraiment izala langote et un mot ko izala ati et c'est ko loba lisusu to mona nene atika ko lobela Belleville est-ce que akufa donc ngolo bakie nde nene atika ko lobela Belleville akufa te donc yepé atika ne ko lobela sila akufa pe ete tu vois. Alors, il y a des gens au bandé ko bondela ba maman la bango ba kuku ba pesa mbongo ba bondeli César na ngoni nini la famille pour vous dire que monde o ya théâtre oyo eza na ba malfaiteur o baza ebele eza na ba tebele o bazwa kambongo après aye koloba isusu wana kutu nazana nini nango fena cha aye koloba ngai mbongo nini nga nazwaka n'espère que tolobaka boza bamboko bakuku boza maboko makasi bato ebele mosusu kutu bakoma nde kolobela bela bapesa bambo bazwaka mbongo chaque fin du mois bafuta bango mais balobela su bela te bato banani nzambe bato banani yango mona naloba na bino biso toyaka mpona ko éclaircir so likambo tomoni mwa flou parce que na bato ebele baolanda émission ya ici. Alors, faut que tout le monde le mot bizarre flou. Oh, kizela en Belleville. Nous devons venir pour la colonne locaux. Pour votre information, je dis bien, pour votre information, Belleville d'Azana, nande batbakoma kolobele atinda mutute. Atinda mutute to sala ngona propre volonté na biso nga moni na zabe na confiance. Parce que tolingaka de vrai et là mutu moto belva futa mbongo o atikala ko futa mbongo to pa futa mbongo ri azate o le bolo ba ki bande ko futa mbongo batika pe ko lobela belvi rien mutango nani invité ozomona mais bino yango le zola ki sa balobi bien que boya ko senga ka bamboda obosala ka ba live ba ocha ba mbongo ba ocha no ba mbongo na ba live yango na
esengelaki yo esengelaki ese asalelaka kaka sila parce que azwaka mbongo ya bakouple le message est clair tellement ke batiaki yo wana mpo ozwaka mbongo osalaka kaka bemission olobela asila makasi okosaka te makambo ya kokosa okotise kaka mpo bafutaka yo yango siko tellement ke ese azosala yango te mikolo akoti na sujet alexandra yango ifale baya kosala baya kolobela ye bapesi bacompte à rendre sur les réseaux sociaux botala bisika tokei botala bisika makambo ememi biso tokei wapi bandeko na nga tokei wapi la famille c'est vraiment malheureux hein? Ça fait très mal na makambo lo seyeli sur les réseaux sociaux ya bandeko na biso bazana pour kokosela bato makambo donc bosala yango par intérêt parce que boyebi ke na biloko bino boyaka koloba tellement ke eza na bafani oyo asila basepelaka nango bakuka balinga makambo wana bino mpe bosenga mbongo bapesaka bino mbongo seleke normal fo boyaka kolobaka boyaka kocreye on alobaka ere nyonso bocreaka bamatière moko bo oyo eza na ntina moko te biso baoyo tozala soki namoni matière moko boye eza nango te nakosala te neti lobi nasalaki na ngai émission te natya te émission moko te mpo namoni dona mwana ngai eloko olobela te matière eza nango te nakika kokosa na fonde na jamais on n'est pas venu sur internet mpo na osala makambo bongo toye wana mpo na makambo bongo te ozomona alors je ne peux pas faire ça soki matière eza ya koloba nalobi so matière eza te navandi dase kelaka kokosa makambo oyo ezosala bien te ezocreye baproblème ezocrele bato bandeko na bino oyo baza bacomédien lokola bino eza pasi bandeko na nga c'est vraiment difficile hein? Et donc esa tomboki atomboki ke la famille bozanga na tia mino switch alobaki mpona makambo mosusu akoche komba belle vie place vraiment intéressé ngetindanga na osala l'émission il faut kaka ese kaka makambo asila po ezala bien soki ese alobi te il faut mida loba il faut biso toloba kaka tu vas toso alobi na baloba beti kara wana déranger bino te tu vas toso beti kara oyo bomona yango te soki ese alobi te c'est tout un problème qui me paye yana fiche de paye. Oh, nene atina ma belle vie akufa nene atina ma belle vie akufa avant na moto me dit pourquoi oh mais il y a quoi avec vous il y a quoi bolingi nini mais non c'est pas possible non ça casse si j'aime comment mais ça c'est quoi ça eh on va imposer on va obliger na ta votanga ese le blacasi na tindanga le blacasi là na tindanga et ba bloquer ba chaîne to midi pour na psanga mbona chaque fin du mois et ba tata ga monter sur plus de 2 ans chaîne nga o ça plus de 2 ans non monétisé. Je vous dis la famille ese atomboki kande bozoyoka atomboki abi nene a atka kolobela belle fille nana lobelaka parce que c'est pas de pour te dire que Bellevue atinda mutute donc soko bandi sopo kati muto alobano azate eza na mutu moto ya pourquoi to kati alobela c'est le ba commentaire du genre oh ba saleli na kata famille boto mona yango te parce que mutu nyonso agera chaîne na ye soko bande komona lesu to zongi okaka batu no kenda ki wapo kenda wapi ozongi dase bana temps wana te bando ko tuna bando ko commander tu vois bino bazo commander bino c'est parce que ba pesa bino mbongo ba sela bino ba récolte oh bon mesala ko sala ba récolte pour na ko luka ko stabiliser batu pour na ko futa batu pour batu wana balo ba mabe pour la belle vie balo ba mabe pour na ba comédien mususu et là bo sala ka ngwana c'est vrai que normal on faut pas discuter il faut pas réclamer il faut bo sala ngo bien zomona il faut bo sala ngo bien ngo moni bazo réclamer pour bazo mona ngo lisusu te c'est logique boyoka goût boyoka pena goût c'est logique en tout cas ils a pas sipé mawa la famille boyoka susu moi muki asuka oyo po to kabana na
Même engagé à la aussi, c'est personne. Nous engageons à la même ça, et la même c'est ceux qui n'ont lingi. Ceux qui les abonnés. Parce que trop, c'est trop. Tu n'as moins le coup. Ceux qui nous disent que c'est un et mon balukuta, la personne dans le bel en hôtel. Et on a été français dans la tina. Ils ont confirmé que là, on se l'a matin, on a réseau sur la CP ça yo. Ça c'est des bons messages à tes mamans. Ça c'est. Tout le monde qui a 2 semaines. Dans le Montbassi la terre, on s'est désabonné. Tout ça, c'est quoi ça? Respect va mon tout respect réciproque, s'il vous plaît. Je vous respecte. Attends, mon coussin, pour ça m'a sincère, Wana. La famille, boyo qui j'espère ngala bino moko bolandi ndenge leki et c'est le bi. En tout cas, respect réciproque. Alors bi ceux qui bomoni azolobela souci la paix. Des semaines bomoni oloba te bo se désabonner na bino parce qu'il y a kolobela na avec na ba sujet bila kolobela. Voilà la famille en tout cas. Makambo au niveau ezokendele totalaka na miso totalaka lokwa ndaka bavoisin ezozika tozotalaka kaka tomoni a ekomaki lisolo ya batendresse ezuma bakabwani bapanzani ozomona bapanzani je vous dis sikoyo ekomi bafan soki bureau bon babi aza bureau te mais ye moko ase présente aza bureau asila toyebi pete so eza bureau asolo so mpe aloku te bango kaka bayebi bakomi mpe koattake esi boye na bacommentaire pour dire que balobi bakoya nzela moko me bakozonga banzela sambo kopanzana deja ezomonana ozomona mpo anini soki bosalaki eloko moko boye complicité mona ndenge mabe nzambe adevoilaka kaka nzambe ayebaka kopanza eloko mabe nzambe apanzaka ya malamu nde omonaki ekendaka liboso donc pour dire que kopanzana oyo ce n'est que le début bokomona makambo ya sorte na sorte ekozalawa parce que il est temps bato comprendre makambo nyonso nde ezoleka réseaux sociaux comprendre ndani aza mbuma mabe na kati ya internet na kati ya bacomédien pardon c'est le temps bandeko nanga en tout cas tomitungisama na biso te bongo nde ezali kose passé nayeka kotalisa bino koma et c'est déjà akomi daya kozwa baposition parce que bamoni trop c'est trop bato bakomi déjà comprendre que non histoire o nde tokoma opanzana boye tomikima daya malembe baoyebela daya vision boyoka goût. Voilà famille libota ya onkalaki oyebisa biso to consommer film na biso to like to partager vidéo na biso bino so bo partager te na mutu mususu te ako partager les biso vraiment ba commentaire et ça la biso bien to kota na film na biso na Candy Star pe na belle vite vite ke ko consommer o ezali ba film na biso vraiment en tout cas na linga bino ya trop na tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo.